ami na yo na Léopard nde bozaka obeta. Bango nyonso. Mais bango nyonso ndeni. Ezalaka oyebi ke o soki to obeta na ye esimbaka. Na pesa ba male. Bonjour. Bonjour. Sois micro. Boyebi kaka, ah toi na problème, toi na système il y a distanciation sociale. Na sir ba na image à bien, ba comprendre ce que ça nani. Na osenga na invité na ngato vanda, poto banda ko panta ce qu'on teke na binu. Oko ko vanda na yo. Mbote. Bonne santé. Santé c'est bien. Ndenge ezala kaka. Na ba confinement ndenge ni. Toki penango. Akadi diaspora la zawana. Aibi. Mais totika. Toki pende toki. Na sir ma chère internaute pour comprendre ce qu'il s'agit de qui. Boyebi bozu image na e. Mais to linga ye moka se présenter. Toyo kakayo ba benga kayo. Kuluwe. Kombo na ya solo ezanani o ba botelo e pa tata na mama ezanani. Janka soko panza. Tuku. Korando. Jean Kasongo Banza. De son vrai nom. Oui. Aza mwana ya wapi. Katanga. Oza natif à Katanga. Katange. Ovanda wapi. Actuellement ovanda wapi. Kamobutu na commune nini? Ah ouais. Quand na lemba osambela. Oui. Osambela. La protestant. Ah, ba protester sika baza bayoki bamoni moko ya bango. Bamoni moko ya bango. Yeyo. Jean Moukoul. Jean Banza. Yango wana de ton vrai nom. Bongo sikoyo Jean Bongo Mukuluwe na Korando euta wapi? Mais ngala tande na yote. Oh, ngoyo mto yebisa ngai. Tu n'as pas supporté. Ah. Tu n'as supporté. Oh. Tu n'as pas. Mais na tuna bango, na ngis kono zonde vrai verset pa na yo. Korando euta na Kamobutu. Bajib mo ebimaka wana ba Korando. Ba papa mu ga pesa ngo. Compagne. Bongo Kuluwe. Kuluwe ba vie kaka. Ba ko makasi. Dans ne ba ozaina ba kwanga. Webi, alo ba ni. Togolo ba. Yo ndum to yeba ngana ebita. Ngana va découvrir ka Kibutu. Kibu. Oh, ba benga o Kibu. Ndeni. Na ebita. Ba vim ba pesa. Ah, donc Kibu ko za lokola so ba tuti yo okuba. Yes. Parce ba kokone so ba no kenende mo. Donc Korando Jean Moukoul ba jipe utana ska ba papa. Yesika ba papa na sir bato bazaka na ba ne wana ba yebi ke to zaka na ba jeep moko to benga ngo ba Korando et là ba mobile et là moi mukuse boye mais na ba elanda ka grave donc ba Pierre Ekombwana et puis Kuluwe ezaki par rapport ya ma colonie ko kemba dans so tout so ki pena ba oyo ki pena yo moko lapi po ani otutaki lelo ba internet na biso ba tuni biso de partout ba te belé ba mona avec club est-ce que koye biso o bandaka wapi poko mana avec club to ya koyeba yo voilà bien et ça fait bien pour l'estomac la banana sana kama butu banda wana la beti wana la beti 3e division hein la longue compagne oui la sana 3e division avec Union Bilomé
bango nyonso abwai bango nyonso yebisa bango otuna bango mpe abwai bakidoda biso okabwe na biso lakeke na aveugle na matina na biso après Pele Mongo ateka Pele Mongo asali nini? Ateki ngati atekaki wapi? Mais oyebi ke président Pele Mongo aza parmi ba première personne oyo après départ ya général Kumbi Anis Tangofo a lekaki déjà n'avait clé pour azonge la direction ya nini. Mais yem dateka out. Magetu papa na modo kwa kufaka bapese mbongo na tiki alia tokoma kuna Kasongo Banza Jean Mukul Korando toyoki yo obeti na bakidoda na ba Inyo Bilombe ti Bokabwani bamabwai abwai Bokabwani legine yana ya kidoda Bokabwani yozi chance ok ASV Club okomi ASV Club obeti opeli ndenge opelaki et après kopela okendaki ba club net nini oyo kendaki Tunisie donc na club ya Sfaxien yango wana Jean Mukul na club ya Sfaxien okei osali bane belé parce qu'avant que Sfaxien il paraîtrait yom to confirmé que okena pe na Chine après Sfaxien après Sfaxien au succès na Allemagne to okene malembe na Sfaxien to ebi ke obeta mama na match awa contre Daring Club Motema Pembe émotion na yo to pe sentiment na yo ezalaka nini tangu ozalaki na Sfaxien ba so abi okende kobeta na équipe oyo ozalaka rival nango awa oyokaka ndenge nini oui bana bano beta avec club imana atiko chebi ngana prouver kaka bezaka bien utabimi libanda a prouver que non allez comme ta mais yake de bomimbo papa musu babalo itsanga no cha bomimbo ka ata papa na kankuna ba itsanga na itsa bawo ala oza kal na to sa musala o musala te o sebelite mais na muteba abete wana sko to balobaki na ok obomimbo ka topo tumbi zamba ezaki par rapport à nani basalaki allusion na nini po yo do longwa vite est-ce que Sfaxien za club a yom to expliquer là quoi ça libanda hein mais okoyebisa biso nini yo olongwe mbamoko na vita oyo entre guillemets balobaka RDC to na football amateur olongo ke mbala moko na club oyo ezaki na football professionnel comment on s'intègre qui est-ce que ozaki na facilité na club wana on se retrouve qui ou pas neti yonde ozoloba siko ndela bano beta bano mona ngati oh ngana ebite oh na telo mona ngati oh ngai te ba internet nde ba yoka yo ngata ngala tuna pe te bano mona ngati oh ngam na tuna yo po bango ba yeba yo tula ngande siko bango abona ngati bongo est-ce que misu na ngeta ya bango oh ebe yote ekas yo sko ile loba ezalaki ndenge nini po a ozokata pe banzadi fort hein obeti pe bamabende trop loba nano intégration no ezalaka ndeni obiyo na okangiso poza mwana soda voilà ça divers voilà divers ça bongo hein bae bango nyonso bae dela badobe donc bae belete oza bien posé napela mutu na kende omena zongeli binoji naki na tongo na pandaika
nalobi oyokaka ndenge nini to pe intégration na yo ezalaka ndenge nini par rapport à Faxien parce que c'est un club moko international de renommée internationale intégration na yo par rapport à l'entraînement par rapport à mode de vie est-ce que on se retrouve oyo kisaka biso soni tendenge zalaka okomi boye batie biloko na sani okolia na fourchette te ezalaka ndenge ni beta na lisolo ba internet bayoka lisolo eza nango bien par rapport donc kuna eza nango normal demi pro tinake na Allemagne nazaki bien na balolela te biloko nyonso oyebika ndeza Naina allemand comme Nan entraîneur no oye ba kombo na e kasit to beta lisolo ba ba histoire te ba e bat ekimi o kanisa amala be to ba internet ba zela ba yoka yango tozobeta Jean Moukoul Kasongo Banza akes Faxien après Faxien butoka o Allemagne miracle nini salamaki pele mongo ateki na Faxien yo longo Faxien balama okomi na Allemagne moni manager nanga Didi comment nani Didi aza en vie Didi aza na Tunisie ene manager alors c'est le yem tasalaki marché wana ayape awana kisasa azwaka yo à partir ya ndenge obetaka kan voilà ou bien à partir de quand nga la zone kisasa aye awa aluki yo awa wana ozofandaka na ka mobutu nazala na kan bona osani te nalobi ti ozobeta no bamatch ya bavita oke léopard nde bokendaki na 1988 wana ozalaka na kan ailandi yo mpe kana wana mosusu nasomba wana motayebi te osomba bavoiture olobi eloko te nga mpe nayoki ka nde olobi Jean Moukoul Kasongo Banza Korando oyo boyebi les pluies et les beaux temps nangi nazongisa bino na nzembo bayemba Jean Moukoul apesi mamale mama lasali na katie yoka mutu ya fiche wo oyeba nzembo wana te yo mutu bayembela yo oyeba ngo te nde ninga nayeba lobana oyoka nzembo wana Pepe Kale ko na juna mum omoni donc osala nga je mundele nga na opose ba question est-ce que yo ignorer oyebi est-ce que oyeba ke ba immortalisaka yo na nzembo wana partout bayebaka ke bi wana ezalaka 40e bi oyo fiche atiaka ya coup de tête 4e bi oyo esalaka ke tobeta prolongation na Burkina Faso oyoka ndeni prolongation te tokenda mama na penalty oyoka ndenge nini ntango oyoka nzembo wana na lelo ndenge ozovivre lelo oyoka ndeni te ndenge nasepela nanga ofandi na pays oyo tobeta bango kati tene ozali so napesi bango kati sikoyo ayeba mais j'ai déjà ka ndenge olobi Jean Moukoul Korando nangi natuna nayebi ke bobetaka kani ya 1998 bozalaka ebele. Bonjour papa. Bonjour Ndeko. Lelo toye awa toza na Camp Riche to lingi to tuna est-ce que oyebaki joueur moko Kasongo Banza, oui, Korando.
Ouais, Jean Moukoul. Ok. Wana camarade nanga banda bo mwana tutangine na institut Mennonite na maternité de bonhomme. To vanire Bamako. Donc biso do koli ye tato tanga sodo zolo ka ba jouer na école yenda zaki joko na biso. Asani Te, to biso to ebité toza en pleine émission na ye mais to li to tuna poto eba s'occuper awa bato ba yeba kiye to pe souvenir nini ya malamu oyo za nango et pas na ye. Papa, question tu nga ifesinga passe na mutema na posa kolela. Kota na mboka na biso Congo ba valeur lo ba Jean Moukoul Korandos Kasongo. Baza négligé za passe. C'est un grand joueur on a ebi o asala ba effort na mboka na biso o ba beta ba chan o ba sepsa Congo mais ne comment négliger na biso ba ninga ne to koda na bango comment ça se passe. Akoma ovanda wapi? Lelo kuna ko biso place akoma ovanda ngaku na agdes fixe na ebi yango penza te mais na bi kaza na lemba. Okoloba nini na bato oyo ba olanda biso par rapport ya muninga na yo ami ya classe na yo? Ok, elo na koloba eza boy. Na osenga ba autorité congolais ba reconnaître ba valeur ya Congo. Kotala ba joueur lokola ba Jean Moukoul. Ba pilier ya mboka na biso ba sala fierté ya mboka na biso. Ba kenda Chan ba tombola Congo, ba kenda beta na Libéria ba sala Congo ezala. Lelo ba za négliger boy. Et ça la passe na biso ba congolais. Ba konza biso ba tala ba valeur histoire ba chanzango te. Elonga na ebi histoire ba chanzango te. Ato ke wapi ke histoire etikala ka histoire ba chanza histoire te. Histoire za ba Jean Moukoul ba Korando ba sefe sabiso ba embela bango ba pepe kale ba embela bango ba beta ba mama le ba embela bango mais comment Congo lelo ba zo reconnaître ba valeur wana te. Ndela singi ba konza so ba tala ba valeur wana ba négligeango te. Merci papa ndenge opesa biso temps yako pesa moi maloba na yo na émission na biso sans cynique hein, donc to sengyo merci kombo nona nikuti kombo na ngai papa Samuel Pressing bat ba binga na Kanrish Samuel Pressing mais kombo na ngai ona botam na ngoza Bruno Tambwe mais na Kanrish ba binga na kombo Samuel Pressing okoyebisa ye Jean Moukoul nini elo na kosenga na Jean Moukoul a négliger ba baleki bazwa na simate aluka cadre bango pesa ba maele o yeza yango ba innovation ya sala Léopard apesa pe baleki bazwa na sima elonga na kosenga ne yango wana ne aza egoiste te abenga baleki bazwa na sima po bameka ko pesa ba conseil ndeni bako relever Léopard na biso. Merci papa. OK, merci ndeko. Papa. Ah, bonjour. Tomonio ana Kanrish babenga konani? Ah, babenga Vieux Dani. Est-ce que Ebaki Nani? Vieux Dani Teranga. Est-ce que Ebaki joueur moko kombo Kasongo Banza Jean Moukoul? Na Ebaki na yebi bana bu mwana. Po petit na ngomba zaki coach na ye. Bazoya wa kusala ba réveillon na bango bakobeta babale bazongi ti na ko yeba ti na ko mona ti na Allemagne na mona ti na Tunisie donc bamboka mbali to vani na extérieur. Tunisie na Allemagne. Sikoyo okoloba nini na ba internaute ba olanda biso par rapport ya situation ya Jean Moukoul? En tout cas situation de senga surtout toko senga mingi na Omari nda yebi histoire. Na bato ba yima ba bale kuna na fédération bato oyo bako ko simba elelo za Omar. So Omar alingi Jean Moukoul a ko changer a ko tia pe na ba vie bien ko tia na ba même na coach ya ba entraîneur ya ba attaquant ya équipe nationale ba ko tia atakuna azo kata moi quelque chose à vivre peu bien pour aza monument pour te honorer il faut ça il faut me mailler na ba biloko moko bien to la to tia na sika moko bien to mona na bamboka mususu ngaza na Allemagne na Tunisie na Maroc to mona ba ancien joueur ba tia ba coach ya équipe ka pour ba vivre moi bien elo ba ko sala ka yango wana kibaluka te ko ba pese mbonga en espèce mais ba pese ne musala o entraîneur ata ba ataka ay ba nina ko pesa mo ba coaching na ba ataka ata moi coach a pembeni za rapidement nécessaire elo ba ko sala ne yango wana sikoyo na ba tu oyo balandaka biso oyo bayebi Jean Moukoul okopesa un message nini ba libanda par rapport à la situation oyo ozoyebela Jean Moukoul azo passer sikoyo. Bon na ndenge nazo senga na bino bato bozana libanda boye ba ndenge ni boye de boluka boye de parce que ça aza petit moko vie na ye
etelemaki me namoni mikolo aremonte ntango moto azoremonte boluka mpe toyede biso nyonso toluka toyede toluka topesa ye surtout nazosenga mingi na président Félix ye nde ayebi histoire ya Congo ye aza mwana na biso ya Congo ayebi histoire ye nde amonaka mokulu na match ya Burkina Faso ayebi ye bien akozala mpe akokoyede ye surtout na papa Félix président Félix nde aede ye mingi ye nde akoki kobengisa ye même adécore ye mpe aede ye wana eza biloko oyo ye akoki kosala oyo tomonaki baimage na biso ya bakinois eza koévolue kaka à travers ye président na biso. Merci papa. Okay, to s'appelle Nengo Perception interview. Ok, merci beaucoup. Jean Moukoul, à l'Ouest Faxien, accueilli Allemagne. Après Allemagne, donc à Jean Moukoul, a remonté Kami Toukana na scène. Et là on y est salaki au Longwa Allemagne na terrain. Au coma na scène de côté Kami Tou. Mais bakino tout ba ebi ke maintenant on tout non makamba ba internet loba ngana international oui akotinda biloko iye nango petit frère to kukana na ye so moni penga donc olingo lo baké mutanda oteka mituka na sendo za ayote ngana oteka mituka na beta bana na alma ngana ebite ngana loba Kiaonga na tuniot. Ngape na tunio pesi. Jean Moukoul boyoki, alobi, Mama Djoume siko zo yoki, Davida Kouko yoki, Jean Moukoul abi, ye atika kote kami tukana, sendwete, pour accompagner tendeni na ozana na contrat na Allemagne, et puis awa aote kami tuka. Akokana eza leki na eba kokana nini mutanda oteka. Jean Moukoul na Allemagne bando beta na équipe ni. Na Wolfsburg. Na équipe ni? Wolfsburg. Vols. Book. Et d'ailleurs, équipe à 40e division. Oui, les gars. Le balance, une équipe à la 40e division. Première division. Première division, il y a Allemagne. Bango, Internet, va comprendre. Jean Moukoul. Obeti. Oyoko Beta na Léopard. Ok, Kana Burkina Faso, on salue les pluies et les beaux temps. Ok, Chine, Tunisie, Allemagne. Nengina Ebalelo, l'équipe nationale. Entraîneur Nabino Atangwa et Daranani. Et Daranani, bon capitaine Nabino. Simba. Capitaine Simba. Obetaki, l'équipe. Nana daka meilleur ami na yo na Léopard ndeko zaka obeta. Mais bango nyoso ndeni. Ezalaka oyebi ke o soki to obeta na ye esimba. Na pesa ba malé. OK ba bino. Docteur ba ke mama lende bureau na. Wala mwana na yo. Ah, boyoki ha. Bino mo boyoki ke. Alingara batutu. Mais à Pierre Andema Malé pas sabi. Bon, c'est quoi? La pesa. Au Pierre qui est pour y a Pierre Bat. Ngoye. À Salit. Bétalo, le ballon est en déni. Je sais bien. Et dans déni, le ballon. Toyoko. Ngana tuninde yondo lobat. On a lingi yondo zong sa question et dara ndenge nini. Ozong site na ba. Tenga ponga na okite. Ngana tunyo na le bien. Et bandaka ndenge nini po yo pesa mama le, mama na pesa kuna. Expliquez biso jewana. Monimba aussi là. Oui, c'était. C'était na ozwae. Ozwae. Na ozwa mbayo. Bien. Que ça mon qui est ton vie. Yo dribblé au PC et meka mama le a sali centre. Et ça ramaka ndenge nini.
Bon, et ça combien de minutes? Naïbité, combien? 4 minutes de temps réglementaire ou additionnel. Voilà, un peu ici là. Ah, pour ici là, Babaki ça une 4 minutes. Normal. Normal. Attends, mon délai là, le bangotti. Quoi ça? Bayo. Capitaine. Maman, la bouca. Ngana obeta siku. Wana beta poste ni. Bana obeta nyoso. Te na match wana beta poste ni. 11. Maman, yo yaka. Ngana kepi. On a dossard numéro combien? 7. Maman elle a combien? 7. Elle a 17. 17. Bongo Mbayo Kibemba. Mbayo 8. Bongo Mungongo Fish. Fish 5. Ah. Madame Toké. Continue. Continue. Oh, continue. Kasi yo lobi otie la muka. Allez, nani la muka allez. Bon, côté là ba internaute a motivaka ba joueur ba coéquipier nae, chacun na poste nae, ne ba le utaka kuna et pas ya joueur moko o e komaki ti e comme pas na epo a pantante kendenge a pantaka. Nangi na tuna. Lelo ndengo o betaka ndengo talaka. Ba joueur o ba beta lelo. Joueur nini oyo monaka na équipe nyonso azana mo ba ligne na yo Meshak Elia nani Meshak Elia yende ana ba ligne na yo sikoyo Jamukul yebisa ba internaute ba Holanda yo ba moment nini to pe ba souvenir nini ya malamu oyo yozo ko garder pendant moment oyo betaki ezala na Léopard topé étant footballeur na ba moment oyo ya mabe oyo yo o vivaki étant que footballeur wana kolo bangote parce que toi bato moki te lobes expérience mais chaque Elia Rolanda yot aroyo kat ba masana yo ba mungongo fish ba Rolanda on mwana na so le kina TV ala ya Jean oh ya Jean ba yembande yo Comment coulé pamba ba idole basa et belé maman leza était mwana ba idole basa mbala moko noko tano elokwana na lina oloba elo ni yokoloba na meka mamale po to sala ki interview balobi muto atikala na yo lelo na batutu bobeta na bango bale et là emeka mamale il paraîtrait qu'à comment na matete na ebite yo lobani ça matete kigira na la sete kigira o sauter la sete kigira azara sko yebisa biso ba moment nini ba souvenir nini ya malamu za nango pona football na o ya mabe ebi to solo la biso to ba congolais to ba bantu to mutema wa pena nde o sakarati compagne na ndeni to la fédération la chabana na ebite yo mto yebisa ngape na ebipete sko olobi en point kana lobi de to ba yeba na lobi na ko na lobi na isa ba ani mais yo zali grand jogo ya mboka oyo yo kutu faye basala lo monument ça est belé mauvaise foi ntema yangwana ni ebuka biso mais ngala bombala na camp ande o sekana oh hier ba bete mundu dati ok na tuna sko Jamukul mamale okoloba na mamale nini zo wale jinanga kai loba na elo mokot imekaisanga ke bana osale émission mais to sala te to sala te
abomi aussi te koboma te yo za mwana ka obarenga pamba tosala émission na emeka mama le na ba o nyonso ozalaki na bango maintenant tuno question moko nakotuna ti na otanga bakombo yo oyebisa ngai barelation nini oyo ozogarde na bango natuni yo neti mongongo fiche est ce que bosololaka bomonanaka alibana ndeni lebo bakasu akufa mpe ya son âme okende abe matanga natiki kasi nalandi Paulin Tokala aza na vita apataki oyebi ete mwana imana wana natuni apataki oyebi ye mwana moke dinzei oyebi dinzei wana almani wana alma wana pembe wana oyo alma pembe bobeta wana bo matudi dishora oyebaka ye matudi dishora na imana oyebaka ye abanocha babi bongo mayala ye mutayembele biso bapenati Burkina Faso Tokala aza wana mpe mais nabelo te yo mutu oloba kuna na suki wana est ce que natuna nano est ce que bozalaka mpe bino baoyo bobetaka ka na Burkina Faso est ce que bosala mpe association na bino mpo balobelaka bino c'est à partir ya match wana nde nayoka baloba die e congolais oyebi na oyebiso nini omoni constant mari oyebisa ye mutu azalaka mpe kaka président fédération nayebi oyebisa 100 jours un jour nga nalobi bongo elakisi nini na vivaka ya bandeko bana nanga batina nanga biloko na biaka bamero wana echangeaka frage tokosala émission moko bachere internet kaka mpo tolobela totuna makambo ya bamare lelo oyo eloko nini yo koloba conseil nini yo kopia na bagene oyo baobeta olobi moto abeta lokola yo eza Meshak Elia mais toa mpe na bajoueur ebele baobeta lelo eloko nini conseil nini oyo kopia bango eta papa na bango et puis vie na bango na profession oyo bazwa ya football eza nango bien mwana nyonso bakuta na ye so yaja yayotala yo bapeso mate ozala te nga nakokeluka papoko te awa bango nyonso baolanda yo yo loba na bango nga mwana akoya yaja koto basala ndeni o basala na ndeni koto ezala na ndeni badusola na ndeni nalakisi mutayeba azati mais bamewana cheza bafa ngala zanga na korando jakonso kobanza korando encore kozala kimia bandeko nanga bamoni ngai namonana epi na mokili oyo lisusu bozali boomona ngai bazali baza ebele omona bango bazali Jean Mukul okoloba nini na bato oyo bayebi ke bamitunaka Jean Mukul akenda wapi mpe bango message na yo ya fin pesa mbote na baoyo balingaka yo bao balibanda pesa numéro no ya contact so balingi bazwa yo bakobengo na numéro nini mot de la fin na yo et pas ba internet 082 18 740 25 na suka 18 740 25 na suka 18 740 25 na suka 082 bavitaklidin baimanie bango nyonso babiline bango nyonso napesi bango mbote mais baesinga bana pia mpe bana mbote ti esika basati okotanga bakombo na bango tata mwa mibale te topesi exauce mbote abetabeta exauce opesa mbote waza na france oyo opesa mbote nani exauce
etange mwasi yasekaka opesika mbo. Merci beaucoup, chers internautes.